Son Makundi, au Monique Biana. Aïe, on va te la qui a donc Maramoué qui me dit. Ah bon? J'ai des lignes mon conduit. This is London. This is London City. Merci Naba fidèle internaute et Afimou News. Un grand merci parce que vous avez vraiment ébélé à Kolanda. Chaîne Nabino Bolingara Mingi. Merci à l'équipe technique vous avez accompagné. Merci à Chada Discord et pourquoi pas aussi na bébé de la presse Eliezer. Na PC un grand merci aussi na Yemoro Ken Piana Makizembe. Pourquoi pas aussi na Couple Novelas. Donc Couple Novelas partenaire Yafimou partenaire Yapegui Titan. Depuis 6 na Pessimno merci. Pourquoi pas aussi na mon vieux Zando Sita grand prêtre depuis la Belgique, pourquoi pas Henri Modogolongo depuis Canada. Un grand merci aussi à Igor Mintou. Motema Denis Fabiano Richie Kapina R9 Lolo. Là par rapport il y a découverte. Boebi ke nakati ya fimbu na fimbu. Naebi ke ma bate belé ba le kanara awa parce que l'autre là par rapport à ma solo Italie entrepreneuriat pe erosunga bandeko na biso o bozana Libana mboka o bozali na Suisse, bozali na Londres, bozali na Belgique, boza partout dans le monde parce que balobi ke muto akoye ko kufa na e pauvre mais azanga lopango te lopango ozali eloko moko vraiment important na vie ya mutu parce que ce que na famille oza na foyer okoluka bomba bango wapi ebele batika bana ba locataire lelo bana bakoma ba fazer c'est dû aussi batikela rabino lopango te mais na société autre koyamba le entreprise Sakofi banque baye vraiment ko fungula ba porte nango na bato boza na Londres boza na Genève boza wapi boza partout ba diaspora même aux en Afrique Sorozan Likonda na yo ezali banque de crédit immobilier yambala liboso to monango na commune ya Bandal na 1956 ndeni basalaka et pas ba belge au mona ba pesa ba père na biso ma ba parler en crédit lelopé ça copie banquier na sur na ozala ngamoko te na plateau na gozala na moko na bango o azali na kati ya plateau ya Fimbu na Fimbu News donc bateau union sur boza vraiment ba annonceur boza besoin ko lekana awa ya kosa la publicité na bino donc toza wana vraiment pour na roser la bino surtout ma beaucoup mpolele boyebi ke Fimbu na Fimbu News et la namara partout dans le monde déjà kané na bisa kibino toko ya mamoko ya Sakofi banque ko expliquer biso banque de crédit immobilier mbote ndeko stopira. Oui, mbote pegiti mbote na internaute nyonso bazotala biso partout à travers le monde baza na Europe na États-Unis partout bazolanda émission na kata Fimbu na Fimbu ou eza chaîne munene vraiment na ye par rapport ko lobela masoleta li Sakofi banque eza naza moko na kata te naza parmi bateau à semi communication tout ça la publicité na tout lobela ngo partout eza dirigé par les grands aigles président Eric Sopé au baza côté kab mapango ba conseil diaspora non Eric Sopé aza diaspora ta entrepreneur munene na mboka na biso ba banda makambo ya entrepreneuriat leloté depuis kala dépense ko lazala no jeune bana ba kopo na ti lelo azo sala makambo tali ba concession mapango donc Sakofi bank eza expliquer non ba imboka ba cher internet bazo landa yo ba yeba d'abord signification Sakofi bank parce que na banque na suka a to tangi banque de crédit immobilier yo meka vraiment ko faire éclaircir en malonga na tike le mois quelques minutes. Oui, Peggy Titan R lobby que non to lobby Sakofi bank eza banque de crédit immobilier au tu ko lobawana baza côté ka mapangu net na mbongo ndamu obi lelo lobby le mot très important na débit à émission na biso on peut ça exemple en 1957 par rapport à mapangu à Bandal lelo mona que non le sto côté na Bandal et da ba pareil belé ba ko ke beti ba tikala ba héritier na mapangu wana donc système eza sauté depuis 1957 lelo mais président Eric Sopé a innové quand même à un système ya ba concession ba mapangu na sele ba kinkole matati kuna donc bazo teka mapangu na crédit veut dire ndamu mbongo ndamu bosali mikanda bo signer à partir ya $100 $200 kaka boko solo là
obandi kopesa toujours makambo kokoka bosilisi na soko polingi pe osala mbongo kotonga te bosololi pe bien bosigner kaka bosigner contrat akoki pa tongelo toujours makambo kosila bosisi contrat na bino formalaise masolo ça fait bank yango atu na potolo belango ndeko sopira ofoyo éclairci pe bandeko bien na mbongo mukie olobi neti ba terrain ezobanda na prix boni oyebisa ba ibe internet na biso bato landa biso parce que bana poto mingi na minute vraiment ba na besoin make ba somba ba mapangu et surtout na ba côté na ba kinkole obino vraiment boche moi ba terrain na lingi olimbo la bango bien na partir ya mosolo boni pona mutazo lupango ata obanda kofuta ndambu Peggy Titan, prix pena boy to kopesa tena internet kopesa numéro na suka bato bakozwa numéro pona basolana président Eric Sopé aigle pena ya munene basolana wasi makambo surtout même mapango ezoteka mana na prix moko abordable. On a pas mapango ça moins cher. Prix normal. Prix normal ezaka un système que bo sololi par rapport au nengo lingi bo sololi na bo sali papier contrat a kopesa malembe bozo sola tina ne ko mala suka donc eza le mo ya complication te ceux qui os prêt à partir ya $100 200 500 ezaka delende boko yoka na kuna kaka même yo Peggy Titan ozaka ta film na film ba Ken Piana ba Eliezer ezaka lisolo kaka ya yo moko ne contrat kaka ko bo signer makambo ke dans les bons. Et pour la masolo tali construction que moto sombi d'abord azo futa déjà ndambu pe batongeli elisusu zo mona ngote ke wana pezo kende moi likolo makasi moto go somba ka terrain asombi terrain yemoko azu engagement na bon na Sakofi bank eza système so ngo somba terrain yo kaka ozapela mbongo keno osombi terrain batongelo ndeko ko sola kaka eza pene loko moko ya makasi ko lekate image bato basala ngo boteka lisolo ya na bikeli so bo sololi ata terrain osoki no na terrain olingi pe batongelo ndako bakotonga ndako nyonso to eza pe na norme à part koza na basele na makambo susu donc eza entreprise moko eza sérieux entreprise moko ya mure o moko lango Eric Sopé abandi lelo te ndeto sola ko te bola mona déjà na osenga bandeko déjà na est-ce que boza sérieux est-ce que boza sérieux batebele bakoma banga na bamba bato ya kosoma mapango to sola déjà na yo boye ndeko nanga Peggy Titan tozo mo na régie bazo balancer déjà une entreprise bazo tia ba logo musu ba mo ndeni musali so sala ma vraiment eza entreprise moko eza sérieux toza la bato moko normal donc stratégique to eza bureau eza adresse tout normal eza to sa adresse ya entreprise to kopesa pena ba numéro de téléphone okoya ti wana osali mikanda na norme délai pene to kosolula soki okokite to renouveler contrat to renouveler mamuza dans les bons donc soki mutaza na mbongo na ata ya muke ata no surtout ça na combien besoin d'hectares okosolana numéro to kopesa numéro entreprise na adresse ya entreprise masoleza dans les bons construction assurance na bito ko epe ko limbola ba imboka o ba Hollanda biso surtout ba cher internet na biso na kati kaka ya Sakofi bank to moni ke boza pe na gestion ya kotonga ya construction et construction na assurance na bino ezaka ke bato ba kosomba mapangu na Sakofi bank ou bien Sakofi bank pe ko epe ko accompagner pe bato misusu ava déjà na terrain na quelque part mais a bengi bino na matière de construction bo epe ko tongele na ebité so pe ko limbola biso place wana et tozolo ba construction donc Sakofi bank eza entreprise millions surtout na kati wana eza la kotonga eza la ka terrain mamno surtout eza na kati wana ba détail miso tonga ko pesa pena trop de miso eza na terrain na ye Sakofi pe akoyi ko accompagner aika na construction ya ona lobby bo tellement ba venture comme trop bande ko poto bazala décis par rapport ba comportement na biso ba Kinshasa ba koti na msusu mbongo na famille ba tongela e problème koti wana ke na e boom na bandala ke ko lia poulet mayo na kapela na bandal yango Sakofi bank so sombi terrain et pas na ye au soleil pour respecter contrat bakotongelo tina soka oyekaka ozwi mikanda na yo nanda ko surtout dans les bons numéro tout donc tozo boya kokota ba détail so bikembe pour soko ozbika numéro za wana affiché au bengi surtout tindi représentant na yo na Kinshasa awa aketi kuna ko sola maso eza dans les bons compagnie mo entreprise eza na structure surtout normal adresse eza mam surtout eza donc carré ya ko sala vous a reconnu na cadastre nyo surtout oui président Eric Sopé au hasard numéro 1 ya entreprise au Sakofi bank abani makambo lelo te Peggy Titan abana ngoto donc musala na ye donc yango wana wa yeba ina ngona Kongo azo sala yango donc à part pe ko sala Kinshasa wa tili banda na bagra katanga donc masolo sala yango wana donc tout ça déjà dans les besoins reconnaître le moko bina street la Eric Sopé abani makambo lelo te abani makambo depuis kala à part pe ko sala ba terrain na ba sele na ba kikole kuna ba terrain muso na libanda pe ba province pe azo sala pe yango donc Sakofi bank et ça dans les bons et ça dans normes entreprises reconnu dans l'état reconnu partout dès que tu sur la route boy na ça on va balancer ba image ba mona ndeni ça la ma si na niveau akuna vraiment est-ce que bozana bateau va bénéficier déjà
na ba offre na bino Sakofi apesi ezala bana poto bato musu bazana Kinshasa ezala bato musu ba Libana est-ce que déjà bozupe déjà bato o vraiment ba yepe ba kutani pe na assurance asombi pe lopango ba pesi lopango ya bani ko futa malemba lemba est-ce que bato déjà et si bazali déjà bazui déjà ba bénéficier ba terrain wana peki tita bato bazui déjà bazali mais to moni deuxième émission deuxième épisode okitana yo tina terrain au mona ndenge ni musana Sakofi Bank eza ko sala mona ba descente mona entreprise va se retirer makamlo surtout ko mona dali bo pe to ko senga na ba ndeko baza prêt makamlo surtout numéro affiché wana ba ko benga eza système que otini mbongo tina représentant na yo bo sala makamlo surtout ba régler yango donc na terrain to ko kita kuna au mona ndé musana eza ko sala ndé ba ndeko musope nyonso tout bo régler mbala moko to ko kita bo mona pe misande ba ndeko musope sa misala bango kwa ndenge makamzo ki déjà ko évoluer dans les bons donc tout ça déjà nyonso tout wana président Eric Sople aigle déjà monné de makamzo sala dans les bons muta kozwa mikanda soki asilisi mbongo na bino to kozwa mikanda na première de part déjà tant bo signer contrat neti soki azwi ndako elupango na $3000 akopesa avance to akobanda kopesa mbala moko par mois be soki apesi bino avance bino boko remettre mikanda ou bien boko remettre mikanda mukola kosilisa mbongo na bino bozwi nde mikanda nyonso ya lupango bopesi peki tita to lobi que système banque à crédit donc ils ont été comme par tranche so ça pena mbongo no dikulingo soma mbala mo surtout terrain vide yo kaka so lingi posa mbongo no pesa ke au somi concession ba tongilo be mbala moko yo kaka so pomo ko kokano te monta ba chewana o bandi ko futa ndamu ticho ko sila ba livre ba pesio buka lupango na yo mo surtout dans les bons mo surtout sila et là on a un ngonde na besoin le bandi yango na remise mutakozwa remise avant to après tant aussi sambon et là il faut la court ba comprendre yango wana mais so aussi les simbons nous comme ça ça système à contrat papier tout ça ba sali peki titayo za kata film na film za intellectuel ndiko na bani boulot lelo te mutu asili simbon ta kezo mikana mbala monso ta vendre ces ala et que na malé même sali contrat na mutu so respecter contrat c'est engagement so tunde ba pesio beaucoup ba pesio livré parcellaire ba pesio non surtout ba pesio mikana monso te sili mbala moko est-ce que vous avez un droit ceux qui aujourd'hui Mario ba no futa mbongo na un crédit okokipe ko banda pe déjà ba travaux na kata le pango pesa mi ozo pesa de ndam ba travaux peso salama ndenge kaka osola kaka na entreprise no osola na numéro 1 entreprise pesi mamo nyo surtout pesi ndambu pesi ba tranche nde bazo selo musala tijo ekosila nde mamo so desili mais nde to sola ki pe na président Eric Sope abisanga bi ya nix topic à partir ya 100 soko pesi ni grande partie ya $100 vers ndambu to ça na biso d'accord donc système ko innové na mboka na biso nde wuti ko loba wana depuis 1957 ba belge basala ngo to mo susu congolais ya liboso aya na boule wana idéologie o eza président Eric Sope donc aza wana maso eza dans les boss ko bengi biso contacter ba numéro to ko pesa wana eza affiché partout okozwa entreprise ba ko pesa wana so teneza ko fonctionner et condition parce que to bi kala même né étant on a pesi exemple na bandeli faut moto salaka est-ce que ba oyo ba salaka te est-ce que baza pe na droit ya ko bénéficier offre oyo ya Sakofi a pesi pour na moto azwa makoki ya kozwa lupango pe ya ko futa ndamu ozolo bako sala c'est trop donc mutu fois la kaka employé net au moins par exemple Eliezer nga zabo nga montaka na film coopérant employé za ndenge mo yo na ole biso net Eliezer basa na film ba chadra ya bi que non na chaque fin du mois capable de toucher mamsusu ata $150 na nga salarié ayebi te ko saka salarié to ko sa pe salarié ko sa no pe coopérant no pe wala faciliter son terrain et ça système que na fin du mois toucher mamsusu $100 mais $150 na nga ozo tika mbongo par tranche ndamu tijo ekokoka makambo sili na ngombala moko soki moi olekisi Sakofi Bank ko ipe ko benga pour na rappeler bozaka ndenge ko signer contrat na Sakofi Bank ne ko soleza likama lisolo donc tu peux réalité mboka na biso Congo tu peux makambo za ko lekana surtout makambo tali mo surtout tant tozana ngo so moni Sakofi Bank ayi na boule o pour ebike tant eza tamoko za pena compliqué mbongo eza pas makambo zo mona na plabeta ngo a innover loko par rapport que to aider bandiko so ba congolais ko aider en sens ni que par tranche pour so mutamisa abimisa diko so malupa mbala moko be ba tongile ko zo moi te ko liaye mais faut ndambo après si ça ngape pegiti tato kitana tiko mona pe moi terrain la nga o la compte ya Sakofi Bank au président Eric Sope déjà bi Alex Topic a eu ta que charger communication côté no yango wana yo pe ko kene pe ko signer pe contrat na yo et o signer o ko verser là bandi ko ba komona de ma maison kende malé ba ken piano surtout ba rozala ba dewa mwamba ba no surtout velanga Jimmy Achoki to solara na o déjà velanga ma metali masolo ya terrain bisa ya nix to pe iPhone a payer terrain mais tout ya ko luka ngate
Teresa nango wana batantine Mado Mundeke batantine Nathalie Mundeke bandeko belé ya poto surtout baza bozoluka ba Teresa na disposition na bino donc mbongo ndamu mikanda tokosala otindi mutu na yo otindi représentant soit pe mutu azaka dispo tokosala mikanda na ye okomona ndenge évolution à chaque fois makamso kende ou bien tozaka kotonga bakanga ba photo bazo filmer zo mo évolution des autres pe mutu kosala ndela ana kin akozala décider Oko déterminer bisika au site ba site ngo ezali na commune nini parce que tozo lo baga soki za na maloko soki za na sele soki za wapi marqué ba omona ba image zo lekana mais vraiment c'est vraiment important bandeko ba olanda biso ba yeba na commune to bisika nini ezali na c'est les sites za na ba maloko peza ba kikole peza donc ba kisa ba côté pesa na yango wana deuxième partie pe miso ba omona so ba détail miso place ni miso les salama po ba auto charge juste kaka ba photo parce que il ba image miso les tout difficile mais moi complication technique ni salami ya omona to checker ba photo bandeko mona ma deuxième partie émission to ka to la sa bandeko na bandeko pe ba kotinda ba mbongo na bango ba ko so ba terre pe to ko la mikano so to ba mona ndenge musale salama ndenge évolution za ko pekitita pour na contacter a contacté sa Kofi Bank a gosa la ndenge ni bozana place to bureau to bozana numéro de téléphone même bandeko ba kolanda biso na nzela internet na ebité soko kiko banda ko pesi d'abord adresse ya bureau na Kinshasa au pesi numéro de téléphone ceux qui peut bozana bozana adresse ya réseaux sociaux au pesi bandeko vraiment pour na baluka bakuta na bino pour na vraiment ba zope ba confirmation moko ya malamu. Bon, le numéro de téléphone est à Bandeko Bazol Nabsoba comme plus 243 89 13 34 399 plus 243 89 13 34 numéro comment ok le numéro comment mais ça adresse à Kinshasa ça fait bureau ça na limité première rue elle les a première limité maîtrise pendant adresse mais on sait ngamoni le ba image monsieur zana ba illustrer pe ba image ya adresse ba ochape kaka na kati wa mona mama so tunenge za bongo moi maîtrise ya papier na compagnie na bizate mais ça na Kinshasa na première rue na quartier Funa donc bureau mama so zana na on sait ngape na ndeko na biso na technique a comme adresse ngape na maîtriser bien pour mais adresse tout zana na téléphone ba détail ba aux adresse ya Sakofi Bank. Dernier message pour na ba tout balandio na libanda mboka et surtout ba diaspora ils à la bana Angola bana Afrique du Sud ba on peut mikolo bazo tonga makasi un message ya suka pour na Sakofi Bank et surtout baroka ma banque de crédit immobilier donc on a lingi ka repesa message pour na toka na repesa na suka OK ouais na lingi pesa na message en tout cas na osenga bana so ba diaspora donc to yebi réalité bande ko belé balema na bande so ki tsa po yebi keno batina ba mbongo basomba bango ba mapangu mbongo eza détourné ba pesa batonga ba monelo ka malongate yango ba baya mais Sakofi Bank a changé système DG a une loko sika a innover o eza dirigé par président Eric Sope système qui olingo som ozala besoin batonga ozala besoin terrain o contacter ba numéro za wana ozala décider bande ko tu bozana Autriche bozana Europe bozana Dubai bozana na France bozana Kenya bozana na Canada bozana États-Unis mboka ba Christelle na PCP mbote batantini madobu ndeke bandeke belé o botalaka fimbo na fimbo boyebi pe Yannick Stopeka boyebi ke non azaka trop mo côté politique biso d'abord tout moto lingamo makamba droitier ba contacter Sakofi Bank ba kozala décider ba omona misa ne ko sala mama meza dans les bons ba kozala jamais décider na mama tuza dans les bons et ça entreprise moko za reconnaître niveau les entreprises moko za sérieux ba bon mo surtout les cas dans les bons donc ceux qui contacter biso otini représentant na soit otini mbo mona évolution eza ko sala ba numéro ça na ngwa afficher wana terrain eza na prix moko ya gravité boko sola kaka na numéro to eza wana boko za ba détail tout okoyoka monta pe ceux que c'est ko tonga par tranche okoyoka kaka ne makamu so eza eza vraiment passe na Kinshasa okuta lelo baso tongela entreprise moko za ba charge ko tonga ndako eza la rapenda te pegiti ta yoza na kino yebi na prix ya sima na ba dollar ndenge za ko mata mais système de jeu oyo Eric Sope eglaye nango eza système vraiment to chaye poids en plus c'est le moko sérieux et c'est le mot tout pousse en pénal liboso à innover par rapport à mon compte zamboka pour y pas zapper béton contient entrepreneuriat à zamutu moko avant de makasa entrepreneuriat à part na no Sakofi Bank makamba kotonga à zapper sous makamba ba business donc makamba makala à kota masole belé quoi na PCP mota ota la biso na maman Naomi moi sinae bazolanda pe biso bango baza numéro 1 ya Sakofi Bank batu babenga bazlanda babenga poto to na ken pia deuxième partie monsieur to kita ngana yo na ken piana na bande ko na soto ba mo ndeli musazo sama mo na pe terrain site nyo soto ndenge za vraiment
en tout cas napesi bande kutubata la biso mbote na fimbu napesi mon père collection napesi ya Willy Sionga bambote batebele basa la connecter même ba numéro ba benga ba numéro za na ba sepela bon c'est pas vraiment tout ça à régler. Merci beaucoup Yannick Sopira, merci na Sakofi Bank ba initiative a boye vraiment to lingi yango parce que ba bizanga nyonso mekozanga lopango te vraiment na osenga na bandeko nyonso bolandi biso partout dans le monde bon contacter Sakofi Bank vraiment bazali banque moko sérieux et surtout système oyo tout le monde en kala à l'époque tout le monde dit que ba parents na biso mingi et barrière père na biso donc ba koko na biso mingi ba bénéficiaire ba mapangu na système oyo na système ya crédit donc merci beaucoup Yannick Stopira merci na équipe technique ya film merci beaucoup na couple Novelas couple Nzambe merci na ma Pauline Lumumba R2C Monde pourquoi pas Rishi Kapinda R9 na Bosanité mon vieux Zando Sita na Pesio Bambote grande sœur chérie grande sœur propre Babi Azalaya na biso la méga star Angèle Moussoaili Makizembe batu tout bolinga na Bosanité na biso Angèle Moussoaili vraiment yepé ya tonga trop na kin na que ma solo ya Sakofi bagi pa okota on peut te rozana ken pe la mon évolution na que yekuna ba concession vraiment milai. Merci beaucoup donc on se retrouve à la prochaine assure que message ici et l'équipe donc Bobenga Sakofi Bank na sur bozala de cité bino bat bofana ba poto pendant beaucoup d'années na Kinshasa tali soit terrain zate donc bolanda toujours film c'était bien Peggy Titan le parallèlo intelligent de la presse congolaise merci na Chadra Discord merci na Whisky Mouchia na régie finale tokuta mikozali koya bye. Personne m'a conduit, au monde quel bien. Ailleurs, il y a Fali un peu. Bateau là qui est en mode donc Marangoué qui est bien. Ah bon? Gideline Mokonzi. Ouais. Ah, ouais. This is London. This is London City.